Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille. Bonjour Balandignon Soya BBC. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche na Balandignon Soya BBC. Pour TV, bon dimanche. Famille Libota. Shalom, 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 shalom. Shalom na bino nyonso famille Libota. Bokotana noto solo là, bon dimanche, bon dimanche. La joie, c'est Jésus qui gagne, voilà. La grande famille, Bokotana noto solo là, bon dimanche, famille Libota, ma grande famille, bonjour, bonsoir. Et que dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso, la grande famille, ceux qui aiment la liboso, s'abonner. Et que ça la vraiment biso bien. Ceux qui ont vraiment la liboso, s'abonner. Et que ça la biso vraiment kitoko makasi. Voilà. La grande famille avant na bandana no na pesana no mbote na baye yangai tozo kende tomoni mama na biso CRTT tongo nyoso na kuti au moins 3 appels na yo 3 audios na yo vraiment CRTT bonjour bonsoir et bon dimanche surtout bon dimanche. Bonjour, bonsoir, na maman Priska. Bonjour, bonsoir, na maman Françoise. Bonjour, bonsoir, na papa Jacques. Bonjour, bonsoir, na maman Nabiso Annette. Bonjour, bonsoir, na maman Mami Motema. Maman Mami est boni. Maman Mami Motema, papa Biba. Maman Mami nanga ba gros bisous ici causa. Maman Mami Motema, papa Biba. Voilà, bonjour, bon dimanche, maman Françoise, maman Georgie, bonjour Nabino, maman Germaine, bonjour, maman Germaine, amona ki message na yo, na ozongela yo, maman Germaine, bonjour, bonsoir, maman Annie, maman Shaida, mais double nabiso, bonjour, mère double nabiso, maman Alphonsine, wow, maman Alphonsine, bon dimanche. Ma Naomi, bonjour, bonsoir. Donc, famille Libota, boza et belé, vraiment boza et belé. Sans oublier, papa Jean-Paul, Maebo, monté Maya maman Anas, na Paris. Papa Jean-Paul, Maebo, monté Maya maman Anas, na Paris. Bonjour, bonsoir, bon dimanche, na binonyoso. Voilà, maman Lola, bonjour, bonsoir. Sœur Elodie. Shalom. Sœur Elodie, shalom, bonjour, bon dimanche, Nayope. Voilà, Boza et Bélé, la grande famille. Ma Blandine, bisous là-bas. J'espère que vous allez bien. Voilà, la grande famille, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche, Nabino Nyonso. Et c'est Ngweza Kakaya Biso. Et dans tout ça, on dit toujours que non, c'est Jésus qui gagne. Yeah, c'est Jésus qui gagne. Voilà. Je crois, bon, mon titre, nanga, bon, mon épée photo et miniature, nanga. C'est-à-dire que nous, on a un week-end, il y a vendredi, na samedi, c'était une joie pour nous. Il y a comme on a maman Nabiso, Star Nabiso, et voilà, a remporté au moins 2 trophées. Et je crois trophée où il y a vendredi, où il y a Zikomo. Naibsaki bino que non, na koya peut-être pour na ko éclaircir bino. Et trophée oyo azwaki lobby les samedis les 7 na hôtel Hilton biso nyonso toyebi ke non ezaki trophée à Poutine Abima qui excellence dans le domaine de cinématographique na RDC. Il faut tout bitango penza c'était makasi et voilà quoi. Pour ceux qui ezaki na ngambo ba voisin to linga to pe maté alors biso pe na ngambo na biso to ba ke non. Notre Dieu est juste. Batumsu bakanisa qui peut-être que non trophée au bango bazwa ki wana c'est comme si ekanga ki masolo ekanga ki penza, c'est-à-dire que non il y aura plus peut-être cérémonie, il y aura plus remise ya trophée. Alors nous autres tolobaka que non c'est Jésus qui gagne. Alors tokumisina nzambe dans un premier temps ata tozana banani parce que sur nani la Bible nous recommande ya koloba que non na circonstance nyonso toyeba toujours kokumisa nzambe toyeba toujours kozongisa matondi et pas ya nzambe. Alors pour na trophée au mi balé il y a Poutine na part il y a maman BBC ngana kolobaka que non
tozongisika matondi epa nzambe parce que ata biso tokoya belle vie Poutine basali bino nini boye biso toki okata makambo te toki pe tobundeli belle vie mais tozolonga kaka te mais mutu oyo abundelaka belle vie eza kaka nzambe ye moko. Et alors yango ngai na part na ngai na ba trophée oyo Poutine azwi na koloba kaka ke non nzambe merci ya koloba ke non oza juste pe otikali juste oza vraiment mobundeli pe molongi ya bitumba ya Poutine. Vu que non bato musu bazwa ba trophée bango mo bayebi ne ba fonctionner pour bazwa ba trophée wana ezaki on dirait que notre trophée bazwi wana bakangi ba porte ba trophée bakangi penza que non ba ko remettre sous batou ba trophée te. Et voilà notre maman a bimi azwa ki trophée lobby hier les samedis excellence dans le domaine de cinématographique en RDC wana vraiment t'occuper ko chama ina monokote t'occuper ko wangana te t'occuper ko niete t'occuper ko loba te ya solo te lokuta et tout musala ya Poutine et monanaka musala ya Poutine et gangaka babiso ba mususu ça nous fait plaisir ya ko loba ke non eza pe na bato penza batala ka belle vie ba autorité batali ba bi ke non tozo ça nini moko ya remise ya ba trophée to pointer pe cette dame donc elle est aussi à encourager na mboka na biso ya RDC. Alors, dans tout ça, on dit merci à notre Dieu parce que c'est lui qui gagne. Voilà. La grande famille Naya qui n'a pas que non, je crois trophée oh on a lobby là qui a déjà mingi oh Poutine a qui lobby et ça c'est quoi trophée oh a qui vendredi. Il y a Zikomo. On va qui n'a quoi éclaircir bino. Tango bande ko bo aimer beau partager et ça vraiment biso bien. Na ninga ki kutuna bo sana. Toza na film na biso o tozota la na Belle Vie télévision na titre ya My Brother wana bandeko na bayaki lobi geste kaka ya Omar wana salaki et voilà quoi étoile pourquoi akoka ki ko convaincre maman na été atikala na mwana na je crois na fungola ki kutu parenthèse wana lobi na pourquoi na analyse na salaki wana ba parents pozo ka ba responsabilité ya bana eza la vie ya ndenge nini oyo kokomela yo loba peut-être que non ba biso ba mususu pe tokutana na ba kamoko boyo ezaki ba kamoko il fallait kaka intervention ya nzambe bozomona. Alors toza bato mokili oui certes que non makambo ki ya na nzela na mais soko tali na histoire ya seki ya Aziza azaki mutu moko te ya kotika mwana na ye azaki vraiment mutu moko ya kotika mwana na ye pona nga il fallait atakenda taka sina mwana na ye lokwa mama na ye aboyaki il fallait kaka kende na mwana na ye. Alors bref il y a ici qui a hier wana tota la sort ekozala nini tota la histoire eko continuer ndenge nini et voilà oh grâce le zone ndenge azawana Belle Vie pardon na boyi koloba loba na vanda nanga ka kimia la grande famille toza esu na pourquoi pour na la 7e épisode eko suki la susu biso ndenge nini ye wana divina na biso wana linda ba anglais ke ezongi Poutine azo bimisa penza kaka ya kobimisa na kati ya mwana oyo linda oyo azo bimisa penza ya kobimisa. Moi j'aime ça ba bilingue moko boyezo kota vraiment c'est bien, c'est vraiment bien ba bilingue nezo kota na kati ya film et voilà l'essentiel que nos messages peut koleka vous voyez. Alors bah félicitations toujours na Poutine parce que azo cessé na ko faire épater bisoté azo là que ça vraiment de quoi elle est capable azo bimisa ba biloko mususu donc azo parvenir koye biloko eza na kati ya mutu et puis a pasoli yango. Alors c'est-à-dire que non na Belle Vie télévision tozo trouver tozo mona linda na casquette moko boy donc oyo tokyo lo bakeno na ndenge ya mabete lorsqu'azaki peut-être na SB. Donc, elle était peut-être vraiment limitée dans le Yoruba. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Voilà. Tous à la belle sous on a pour la 7e épisode na biso lelo et ça la vraiment biso bien makasi. La grande famille, beaucoup tato solo la sikoyo na likambo ya trophée ya Zikomo. Je crois lorsque batindaka affiche ya Zikomo ya koloba kenon Belle Vie elle est nominée, il faut les canaba vote.
kanga mama BBC na yakana affiche wana, j'avais essayé ya kolakisa bino, ya koyebisa bino que non, vous devez voter pour na Belleville, voilà. Avant na ça la sortie médiatique nanga, ya koya ko informer bino balandi ya BBC, bino ba fan na Poutine, ba famille Libota na solola ki na privé na ona bato Kinshasa na lobi que non, moi je sais que non ezaki na ba trophée moko pe boye. Belleville ya aboyaka a retiraka kombo na ye via ba réalité obiso nyonso to monaka et to zalaka pe pour ndenge Belleville a retiraka kombo na ye na ba nani wana na ba vote wana. Alors j'avais essayé de parler avec bato Kinshasa na tuni bango na bi que non, moi je sais que non, Belleville a retiraka déjà kombo fois passé. Est-ce que na Oyo, elle est partante ou elle n'est pas partante? Ben, que non, elle est partante. C'est-à-dire que non, il faut voter. Alors, vous pouvez aussi déjà, pour ça, lancer déjà un message dans la famille Libota que non, déjà que non, Belleville, elle est nominée, il faut que vous votez, voilà, parce que na Zikomo, il faut que vous votez. Alors, tant que Sikoyo, na épé na lancer message, c'est fait-il que non, na faire voir pe na lobe na épé si pe bande omsusu ba o ba yebi ko voter te boko ta pona ko sala boye. Alors il y a eu d'autres familles Libota bazala rapé souple ba benga nga ba mama bébé c'est là na place ngo ya ko voter catégorie à Belleville abana ko se retrouver yemoko na catégorie wana. Lorsque nazolo ba catégorie, vous allez vite comprendre que non. Ezalaki non catégorie nangambo ya nangambo ya scénario. Nangambo ya scénario, Belleville azalaki yemoko. Donc azalaki na concurrent ou encore concurrente te. Bozolande la grande famille to solo là. Belleville azalaki na concurrente et lorsque ozokende ko voter et puis tant que tu as remarqué et l'okwana que non azana concurrente te bato a Kinshasa biso to sala ki rapport pe na ngambu na biso to yebisi pe bato a Kinshasa que non na ngambu a Belleville moyen to voter ezate parce que azape na concurrente te ou encore azape na concurrente. Alors c'est fait-il que non manager il fallait landela na no pe makambo. Alors il fallait sikoyo ba signaler biso date ou encore batini biso lien link ya que non bato banda ba photo bato banda ko voter vu que Belleville azaki na concurrente manager pe amona ki yango déjà ezaki neti bien te muto kozana na concurrente ndenge nini mais bosi boche déjà na nani bosi boche na kati ya liste na bino bozolande la grande famille. Alors na catégorie neka ndenge na yebisaki bino ke non Belleville azalaki na catégorie ya ba scénariste elle était seule concurrent azalaki te concurrente pe azalaki te. Alors tobisiko c'est-à-dire que non eloko ezate parce qu'il fallait concurrent azala ou bien concurrente azala pour basa nini bato ba voter et côté wana ezaki fermé na côté scénariste fermé c'est-à-dire que non concurrent azalaki te. Concurrent ya Poutine ou peut-être balinga que non batie bango mibale wana siko bato ba voter nani aza makasi na scénario azalaki te. Alors to trouver ki yango louche pe to tikaki na biso bongo babi to bayaki na biso pe makambo yango ya Zikomo. C'est pourquoi to vandaki kimia bato pe babandi ko benga mama BBC nani na ba privé na bande déjà ko yebisa bato ata na ba émission na bande ko yebisa bato ke non bo voter na nous te to zaki pe bato te akoya ko éclaircir bino makambo nyonso tout te. Mais bato o babane ko landanga na privé du moins na bane ko faire voir bango ke non bo tika non bo voter te parce que bambongo na bino ekokende nani au fait et okende perte. Alors jour bazong c'est là qui bato ba trophée voilà nzoka bango ba garder là déjà kaka Poutine trophée nae parce que azaki na concurrente ba ko remettre ye nani trophée nae il y a meilleur scénariste wapi na Afrique centrale. Bozolande la grande famille ngai nazo expliquer kaka na Afrique centrale Belleville abimi meilleur scénariste na Afrique centrale. Ndi likambo ngo toza nango ya koloba keno ba weekend ya vendredi na samedi ezaki esengo ya koloba ke Belleville a remporté au moins deux trophées. Alors na ndenge ya mabete bandeko na ndenge ya mabete bomoni Belleville aza sous mutu te non neti pona nga makambo ko voter nga na lingi yango te parce que makambo ko voter bato bazokende ko précipiter ko pesa bambongo et voilà.
Bozomona. Alors Dieu est juste, atikali pe juste ya koloba keno bango moko na catégorie na bango o bachaki ya meilleur scénariste concurrent azalaki te. Lokola na liste na bango déjà bazaki basi batue meilleur scénariste batali na Afrique centrale mobimba ba monité ba monika Poutine ye moko nde balobi à quoi bon to bomba nani trophée oyo toke kozongisela toke kopesa ye parce que azape na concurrent te nde bongo Belleville a remporté nini trophée ya Zikomo to votaki pété to votaki te ba o nyonso wana ba nini yana bango ba votaki ye parce que Zikomo kuna ba votaka oya lobby ezaki ya ko voter te oya lobby bango moko déjà na nani na bango bazaki basi ba mi voter kuna ba lobby que non Belleville aza excellence dans le domaine de cinématographique en RDC. Ya Zikomo biso nyonso toyebi que non ba votaka vu que non azaki na concurrente ne ba lobby ba remettre pe kaka ye trophée. C'était au moins ça. Bolandi est la grande famille. J'espère que nous bozo comprendre. Alors, quand nous on rend encore grâce tous, nous avons merci. Donc, pour la grâce au nous avons sous Poutine à la fin de l'année. Au monde, il va toujours car mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Toyebi janvier, décembre, janvier, kobanda janvier, ça qui vraiment pas city. Ngana okyo baka ke non, na date kaka anniversaire à Belleville. Na date kaka anniversaire à Belleville nde na mona ki on dirait moi kimia moko ekota ki vi que non bato balakisa ki bolingo ebele et na fin de l'année muto a remporté des trophées oyo tokoki kotia mai na monoko te ya koloba ke non Belleville elle ne mérite pas ça non tokoloba bongo te toza biso nyonso conscient toza biso nyonso consciente na ngana yo na bato bazotala biso na ba fenêtre biso nyonso toza conscient ou consciente ya koloba ke non Belleville elle mérite bazo mériter ba trophée wana nyonso mibale na pire esprit yango na baloba toujours que non. Dans la vie, il ne faut jamais précipiter. Au moins, il y a précipiter, il y a courte joie. Il y a courte joie. Il faut toujours qu'on s'attendre à toujours na temps et nzambe bien. Aux Hollandais, la grande famille, vraiment, c'est une joie pour moi. Dans mon équipe, vraiment, toute famille de Bota, comédinga. Misusu pe maman bébé se yo beti kibinani kikele bien te ngai penza bato alandinga la ba privé et voilà c'était vraiment une joie ba maman ebele ba sepela ki nango famille libota tokyo ba keno biso nyo sotoza vraiment dans la joie ya komona Poutine a biso a eu au moins 2 trophées na week-end et surtout na fin de l'année. C'est une vraiment joie et c'est Jésus qui gagne. Je ne cesse pas de dire ça que non. C'est Jésus qui gagne. Notre Poutine, elle était bien maquillée, maquillage moko simple, une robe très jolie, na sepela na robe naie, vraiment surtout na couleur, eza couleur mo penga na sepela na makasi. Donc elle était trop simple, pas trop de maquillage, trop simple, moi chignon naie, donc trop simple robe naie, penza très bien et kitty na c'est donc perfect. Ah, yako tia commentaire exact, vraiment notre Poutine, notre maman chérie de famille Libota, vraiment congratulations encore de la part de BBC Mpoe TV, vraiment Poutine yo moko yebi maman bébé salingaka yo, vraiment félicitations à toi. To sala yo ba éloge lorsque tu es vivante, c'est mieux que les lots zati to bandako ya kolela kato ya kochela kayo ba fleur et voilà non, ça n'a pas de sens. Alors il faut tout ça il là ba éloge to la kiso bolingo lorsque tu es vivante oye ba peka ndenge yo mokolo ba qu'il faut passer que non. C'est aujourd'hui que non, je viens de remarquer que non bato balinganga bazé belé ki ba oba inakanga. Alors nous devons vraiment ko sala yo ba éloge lorsque tu es vivante. Tu le mérites vraiment. Poutine azo mérité ata soki tokoloba ke non to longola nano fanatisme to longola polémique to longola ba mésentente to longola ba tiraillement to longola ba biloko wana nyonso to zala sincère vraiment Belleville azo sala musala moko kitoko Belleville o na kyoloba na tchaka toujours ba commentaire nanga na tchaka toujours ba commentaire. Et ça n'a pas tout belé oyo ba ina Belleville
vie ya ba insulte ya bande comme sous ou bayaka nango sur les réseaux sociaux bino moko boye bi baloba toujours que non, la voix de Dieu c'est la voix du peuple. To ya batu o bayaka ko fingana sur les réseaux sociaux, to ya batu o bayaka ko finga belle vie, ou encore nombre ya batu o bayaka penza ko finga belle vie bazalaka un peu ebelé. Alors le fait que non baza moi ebelé et ça la que non batu bandima ya koloba que non lorsque bazoya kolobela makambo wana ba insulte ba mensonge nyonso bayaka nango na kombo ya belle vie eza na bato mosusu pe ba s'emporta nango. Je dis toujours merci à mon Dieu parce que babiso ba mosusu lorsque tout ça la ba sortie médiatique na biso on vient avec autorité ya côté les mela mabewana et il y a d'autres personnes na sima ya autorité obiso to bimana nango na sima pe ya ba révélation obiso to ya ka pe ko révéler batu pe ba komi ko se ressaisir batu pe ba bandi ko comprendre que non ça va pas et vous moni pensa que non vraiment que non eza lokuta omoni et to gagner pe ba am mosusu na sima ya musala tozo sala. C'est ce que moi j'aime. L'autre fois na lobaka na lobi que non na ndenge ya mabete na cité kombo na parce que nous sommes dans la joie ya ko lobaka que non notre maman a remporté des trophées na week-end et surtout na fin de l'année. Si la azana batu ebele oyo batale la kaye ba fan na ebele mais et ça la capacité ya ko lobaka non aobungisa ba brebi azobungisa ba ama bato aobungisa vraiment ba ama bato aobungisa vraiment ba ama bato. Lorsque tu es une personne publique, il faut savoir que non être une personne publique oza déjà mutu moko ona okelo bakeno eza déjà elembo moko nzamba tchena kati na yo. Tu es une personne publique et tu as tes fans oza na public moko pe boye oyo etale la kayo oza na public moko boye po elinga kayo. Alors toi tu dois te dire ya koloba keno eza grâce moko o nzambe atiana kati nanga lelo peut-être naza personne publique et naza na nombre moko ya bato o batala hanga. Ce que na spiritualité, peut-être tu vas te dire que non. Grâce au Nzamba Salinga, parce que c'est une grâce aux à la personne publique et tu as des fans. Aux à bateau balinga kayo. C'est une grâce. Les bateaux belé. Na mona kata ndeko na biso moi si o azoyemba sur TikTok tout le temps ça bimisi album nae azoyemba kitoko ya les kananu nanzela nangaye. Cette dame là elle chante. Mais ce que otala azoyemba zana onction azana eloko wana na kati nae. Nzembo wana na ebite soki boyebi nzembo wana le kananu nanzela nangaye mikolo azosala ba challenge kaye na mwana nae voilà. Cette dame là azana asala ka ba live na ba live faire moko sur TikTok ba nzembo nae azolinga batu ba yeba ye. Azoyemba ba nzembo ya bien soko yoki nzembo nae tu sens pensa que non o nzembo oyo za na inspiration na kati. Mais ayeba azo bundana na ndenge nyonso batu bayeba batu bacha epeka na banzembo na ye abima lokola ba mama Enis babimi azo bundana. Mais je sais que non avec le temps nzamba ko sunga ye parce que azana espoir wana. Qu'est-ce que je vais dire dangina loba que non ceux qui ont déjà na grâce wana déjà que non public déjà basi ba yebio ozana nombre moko ya batu atala kayo ozana nombre ya batu moko ba pia confiance ozana nombre moko ya batu o peza otali boyorobi non. Ça c'est vraiment une grâce. Et là bato msusu peut-être bokande na uchi kopesa exemple ya ndeko mwasi wana azoluka yebana nzembo na tekama ba influenceuse soki ba influenceuse ba tiktokeuse soki tiktokeuse moko lokwa ta maria wana ezwika nzembo ne ana sali yango challenge akoyebana mbala moko. Bon, et dépendre pe bon on peut ba bitumba famille. Vous êtes dans la grande famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu te retrouves avec cette grâce-là, il y a que tu es une personne publique et que vous avez déjà un fan moko boibatali la kayo, un fan moko ba pesa yo espoir. Dis-toi que non loko la grâce au nzambe mutu apesanga, c'est-à-dire que non na batu nanga oyo nangai tuza batu nzambe. Je dois pas perdre ba ama batu parce que grâce aux na kati nanga, eza déjà nzambe tango achaki po yo salela ye na nombre bato ba kolanda yo. Bosa nini o mema bato wana na nzela libungi te na nzela libebi te mais o mema bango olakisa bango nzela ya sembo yango monaka natalaka ba film a Belleville na loba ke no Belleville asalaka déjà évangélisation na kati ya ba film na ye Belleville azosala ba film ezate ke no ba o batalaka ye bazala perdu non. Est-ce que vous comprenez le qu'on a zoloba? Donc c'est-à-dire que no Belleville est reconnaît grâce au nzambaza acha na kati na ye parce que balobi nyonso
ezala lelo que non maman BBC komi soki peut-être que non maman BBC komi na ba abonné belé maman BBC nzamba sali grâce ba yebi chaîne à maman BBC. Moi je peux pas na oki ko betango maboko te na komi na tie mapeka nanga likolo, non. De moi-même d'abord je vais dire, je vais rendre grâce na kolozongi c'est la na ozongi sanzambe nanga matondi no ba Seigneur. Nyonso o soki lelo na yebani na YouTube ba yebi chaîne à maman BBC ezanga été c'est pour ta gloire. Na komi bakisa te na omi ko sala so ipene ni oto mona lelo, non. Na ko nyonso c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce que Belle-Vie azalaka ni loko na mona kaye na ngona kati na ye. Ayebaka déjà que non grâce au nzamba pesanga na bungisa bato abatu te. Yango bomona ngata una yaka na linga ko insulter batu te pona nu ko insulter zana nu yanga ite. Nga koloba na nga. Ko faire voir na ko faire voir. Mais ko finga yo tala yo kuna boye, je peux pas faire ça. Na ye peut pour ko détruire batute. Na ye peut-être na ye bo na za na chaîne nanga peut-être 2-3 personnes. Ah ma BBC na santara pepe que moi spiritualité pembe na kati na yo. Ma BBC ma BBC to prier ko parce que na zo tina requête ande ko moko ma BBC na o le kana ba problème. Please ta ba problème na ngeza bo na privé. Tchanga pe na mabondeli na ba prière na yo. Na ozongela penza mena bisania tala chaîne o pesinga lelo na ozo coup de fille ya mutu alobi kino ma BBC connecté nga pe atana père spirituel na yo. Est-ce que vous comprendre degré ou bien vous comprendre lelo na zo lingana loba na lingana loba keno si la aza ya kobunga na niveau moko ya bien te ata tokoya tokoloba mama si la ou ka mama loketo ça fait mal de voir comment est-ce que la dame elle avait des trucs azaki na ba azalaka na banani na ba talent na ye oyo a perdre totalement pona nini pona mokili pona réalité ya mokili pona nyonso tozomona na mokili ozui obosani nyonso omoni on dirait que no yo komi au-dessus de tout yo ndo komi bato asengaka yo pardon yo ndo leki bato nyonso na kolata yo nde femme soki ndenge nini yo nde soki ndenge nini bandeko bozo comprendre eloko nazoloba j'espère. Moko soki tozoya ko sala ba analyse to sala ba nini moko to expliquera bebi no réalité ya mokili nga ba analyse na ngata una akatala bien mama sila uka mama loketo mais ba biloko na bimisaka pona ye eza ba biloko moko boy soki ya yoki yango aza penza mutu aza na sens ki bo moto elle doit il faut azonga mutu il faut vraiment azonga mutu pona ye donc on a okelo baba français ba lobaka elle doit revenir sur terre tel amatitro azonga akitanase. Elle est perdue totalement. Na succès muke kaka nzambe a sondé nango. Na succès kaka muke nzambe a sondé nango. Mais botala. Eloko muke bo senga e pardon. Bino boki ko manqué été. C'est eza monde nini ozo rené na bandeko na biso wana. Basenga ye pardon. Tozanga suko senga nzambe pardon. To banda ko senga si la pardon. Mais non la grande famille. Ata bino moko. Ngai peut-être na okyo senga Belle-Vie pardon ya koloba keno. Na yaki na émission moko boy na beti ka bilobela na biso ya bakoni fwati oyo bakoni mama oyo. Na na beti ba bor moko boy par hasard. Et kemabe. Ce qui Poutine a sepelité et que Belle-Vie a sepelité voilà. Na koya pe ko pesa caméra na ngai te Poutine boy si s'agit na lukaya ta na privé na luké na sengi pardon. Et au grand jamais, bino batunyo so boyaka ko finga Poutine sur les réseaux sociaux. Mabenyo sur les kaka sur les réseaux sociaux. Na ya a na bi kino bino ndenge bozana boza bato ko senga Belle-Vie pardon. Na okyo sala ngote. Muto ba senga pardon zanzambe. Po balobi pe tango ozo senga pardon e pa nzambe. Il faut ça déjà so bongisi na bandeko na bato ozana bango ba problème. Bomoni makambo ngo ndenge ezalaka. Bomoni makambo ngo ndenge ezalaka. C'est grave, hein? Parce que les loto komika ke loko muke bo senga ye pardon, abenga kabatu te, ye nzambe kaka. Nzamba ngo pe azo solo la ta na ba serviteur na ye. Nzamba zo bele la pe azo loba nzamba ngo pe atata to mona ka ete mais nzambe notre Dieu parle. Nzambe na biso nzambe akimiate, mena kiye mena sila oyo ya boloba keno abenga kamutu te. Denge za wana faut senga ye pardon. Est-ce que bozo réaliser babiloko bozo sala sur les réseaux sociaux?
ba makambo ezoleka awawa soki boyoki keno oh kane to yoka makambo ya malika ba komi koya kofinga Belleville na monaki na titre moko batindelinga mama BBC balobi keno ba ya kozongisela soki malika azozongisela soki $250 na ye oya simba apesaka ye. Est-ce que boyokaki Belleville alobi bozongisela parce que babiloko mosusu bosala ezaka atikaka bosa c'est parce que boza na conscience te eza bozo zanga ki bonzambe na kati na bino po bozwaka temps ya ko réfléchir lorsque bozo ngoko sa ba sortie médiatique soki bozo zwa ba temps ya ko réfléchir ya ko ba kenon lorsque na sa sortie médiatique nanga na loba nini ata to koya peut-être pona ko luka peut-être baise ko luka peut-être rando ko luka polémique boye ba ndenge ya ko sala yango ezala ta na loyauté moko boye ya ko ba kenon ozwa ta mwa muke ekoti ke ya ko bêtiser c'est comme si mokili yango ezo sila kaka lelo. La grande famille, bon aimer, beau partager. Aimer partager. Toi solo là. Bobimi balobi keno baye kozongi c'est la belle vie. Est-ce que tolobaki keno bo ya kozongi c'est la belle vie bon? Est-ce que ta soki bolobi keno boye kozongi c'est la belle vie $250? Na moni pesa ba combien na baye kozongi c'est na boye kinanga ka kokota ta na émission parce que batinela kinga. J'avais juste regardé le titre, titre lobi keno baye kozongi c'est soki malika zongi c'est soki 250 je sais pas. Soki tolobi to kene nango pesa siko na kimusune na physique boye tolobi keno bo vanda bino nyonso wana bo banda ko bimisa ba mbongo o nyonso ba pesa bino. Bo kokate ate eza $100 ate eza $200 bo kokate parce que ba matolo bo sala kawana bo zo ata $20 oyo siko soki Belleville pesa peut-être une affaire à plus de $300 o bimisa ngo ka boya ko pesa bozo réfléchir te botala kaka awa place oyo place na hôtel na Hilton Hotel place Belleville bakene ko remettre bango ba trophée droit d'entrée c'était $150 soki botali ça les aki kutu remplité et c'est-à-dire quoi encore qu'est-ce que vous avez compris il y a que non $150 eza mukuwa eza vraiment mukuwa boza wana soki bakangisi bino papa bosalaka bakagnotte na yo moko na ndo bakangisi ozana na monter ya kobimisa mbongo te ya kofuta lawyer ya kofuta avocat bokomaka na makambo ya bakagnotte bosala bakagnotte to pesa avocat comme ça sambele babima na nini wana mais boya kosala bakitetites moko boya koya kozongisa 250 na ebite ya bandeko na ebite na mona ika nanga na titre mais na kota kité parce que na kota ate na mona ka muto atindelinga mama BBC tala na boya ki mon Dieu met témoin na talika a titre maintenant na o interpeller na bitango bozo ya bolobi kino bozongisa 250 soki siko Poutine alati ki bo moto penza lobi na ola ta penza ki bo moto bino nyonso bo fanda wana o na pesa mbongo boye po Belleville pe ayisi mutu te kino zongisela nga mbongo nanga non donc bon on a toujours quoi aggraver ces situations moko boya kotala keno diable ça vandi bino azwa bino déjà maele nyonso donc boza na botike ka ba ipava pamba donc eza na moment moko te boki ovanda bo zongisi non mayele na bino bolobi non to bongisa ta efandeli parce que depuis to banda yo kende boye bate keno bozoki na échec sans pour autant les savoir bon qu'il y a un échec sans pour autant les savoir. Ils n'ont pas si peu mawa. Bref, il y a qui pour la polémique wanate. Bon gata na vie eza déjà na bala ceux ka oyeno bo travailler ka na ba YouTube ka ne boya ka kosa ba matolo boye bolobi ke no to pelisa comme ça to luka mbongo ya YouTube to finga mutu boye to créer kaka beza boye po mbongo ekota soki eza kaka ba mbongo wana ka nde bozwaka na YouTube et puis vous dites que non to ekozongisa mbongo je vous dis vous êtes des malheureux bozo kanga vie na bino sans pour autant les savoir pour moment au peuple Poutine a servira ki bino soki pe apesa ka bino pe asunga ka bino wana bozaki dans les besoins beaucoup misaka nzambe mais lorsque ozongisa oyebi siko kanda nzambe kozala nini na tetitesse oyo sali oyebi te bande ko to réfléchissaka avant de faire quelque chose à mauvais ya mabe nga na mona ki place au Belleville bima ki te pona ko oyebisa bino ke non bozongisa nga mbongo nanga ou place Belleville bima ki alobi ke non yo pesa yo na pesa yo pourquoi bino bo supportaka te lorsque bozo sala ba sortie médiatique boyena ba bêtise moko boye siko lorsque ba yé po ba faire voir bino bêtise o boloba ki eza bongo te siko lokwa bino boyena bêtise wana to yebisa bino kasi vérité eza boye ABCD. Lorsque ba yedi bino vérité à ABCD et comme mabe bozongisa mbongo vous comprendre makambo ngote
Et ça, quoi, exemple, na opesa bino ya ndeko o ayaki ayeko benga Karine Mokonzi Lokuta, abengi pe Poutine keno, asasi pe Poutine ya koloba keno, ye mutu apesa Poutine numéro à Karine. Mais toyaki avec de preuves. Est-ce que bobima ki isusu? Ce qui n'a pas faire voir ressources bino bolobaka bino de boyaka la ba matière, biso tozana ba matière te. Pour votre information, n'est-ce que maman BBC, nazana na matière te. Nga peut-être matière na ngana okyo lobake no na moni ata makamususu kuna na ina sali natali Poutine film à Poutine le kaki bien tika na bavarder na pelisi na caméra na ngana bavarder sur ba film à belle vie. Mais lorsque na yaka na sima ya peut-être eloko o bino boye nango bino bolobi ke no bino de boyaka na ba matière ce que tali bien tu as qu'à répondre bino. Et ce que j'ai vite compris est comme que no soki bino bosa ba sortie médiatique na bino na ba buzo ba moko boya ko pakola po na nga na eko timba keno boza pe bato moko keno ya ko répondre à bino na ba makambu nyonso te po boza bato moko bo takla donc o takle ka mutu o takle le quoi ne lobby Karine déjà ça takle bino ba fingi bino même pas ko finga alobi boza na ba cesse après koza na ba cesse d'esprit boza na ba cesse et puis boza bato moko boye bo réfléchissa kate attaquer bino déjà bolandaye bino botika nanu belle vie bolanda nanu Karine kuna po ye janvier décembre yango lelo non toza le 8 ti esi la po ya le bien ozongela bino janvier na février. C'est-à-dire que no bino bozoya bolingi soki boye na lokuta bato bavandela bino kimia nde matière bino boyaka nango ti so tant bino boya na matière à mutu peut-être ya Poutine eza ya lokuta biso toyebi vérité tovanda kimia te tokoya ko faire voir pona kobungisa bato mususu te ya koloba keno baye kokosa bino bango pe balati lokuta na bino boyebi combien bato balataki ya koloba keno Bellevie asengaka nde nani ndeko na bino na numéro Bellevie asengaka te kaka textuellement Karine aloba keno basala théâtre na kati ya ndako na ye bilili ebimi soki botali nde eloko nga peut-être nga mama BBC na yelaka nayaka nanga peut-être ko recadrer bino nayaka ko telemela alors bref la grande famille na komi koshite esengo na biso na bai keno na yaki juste kaka pona ko partager na bino lisolo yango ya nani ya trophée ya Zikomo ya Poutine parce que bato bakomaki mama BBC likambo je crois na éclaircir bino na catégorie eza na bato pe mususu pe babane ko benga mama BBC na catégorie ya Bellevie azaye moko ndina bane pe ko répondre bato ya koloba keno manager azolandela makambo wana. Comment se fait-il que non na catégorie na ya kozala ye moko, c'est-à-dire que non bato bako voter te tout le monde qui a pe le quoi moi louche mais bango moko batali ba mona ki pe na bango moko batali gauche droite batali likolo pe na se ba moni mutu mususu te o ba oki ko tchawana que non azala peut-être concurrent ou concurrente ya Poutine et bango moko ba signa ki bon ya koloba que non ba remettre Poutine quoi ça trophée à meilleur scénariste na Afrique centrale nyonso. C'est au moins ça, c'est notre joie. Eza esengo eza pe trophée à sukate tozela pe isusu ya koleka oyo ekoya tozowelela te batrophée nyonso mibale tosombi te Poutine asombi te le temps de Dieu et notre maman a remporté au moins des trophées. C'est notre joie, c'est Jésus qui gagne. Tout ça n'est pas koloba te parce que ye moko nzambe ndi asali nini abundeli Poutine ye moko akati ni solo yango parce que na Zikomo bayibaka bato kuna pe ba vote na Zikomo bapesaka bango pe bambongo mais tellement manager ya Poutine alandela kiango alingaki kutu pe buzoba te et voilà nzambe ye moko ayeko kata ya koloba ke non concurrent azate pour remettre ye kaka trophée parce que elle est la meilleure scénariste na kati Afrique centrale nyonso. Alors elle est là notre maman, notre fan hein? Poutine de l'écriture. Love you maman, franchement. Alors elle était là simple Kandinga Zalaka Yazanika simple, pas trop des histoires. Simple, bois noir na biso mutatika hydroquinone na défaut. Ah ouais. Voilà. Toko mina suka la grande famille.
na pema prière lelo na ke prière na tongo te na okina pokwa vu que notre toza na 21 jours ya prière natali soki na ke na tongo na kisu na pokwa mboka oyo tikaka na ke na pokwa. Alors, c'est au moins ça, je vous aime bien. Merci na bande konyo so bazaki na pour na Poutine. Merci pour na ba nani na bino. On était là toza ebele pour na Poutine. Alors toza toujours na bomoko onga na koloba. Toza ka bongo pour na maman na biso belle vie Candila patrona. Alors na pourquoi toza na film biso tukotala 12e nani 7e épisode na titre ya My Brother. Toza lebele wana lisusu to ke ko découvrir la réalité des akuna. Je vous aime bien, bandeko. Bon dimanche. Bisous.